Maman Sylvie Lokeba, merci beaucoup, maman, la soutien. Maman, c'est Mamundi Bouémé la cadette. Maman, n'a pas merci. Wanaza maman, c'est ma maman propre, maman biologique nangai. Et botike nga te tout les lots parce que c'est normal, je suis votre fils. Merci de maman nanga Emile à partir à Canada, mon thème à papa John couple J. Merci maman parce que botike nga te nga vraiment makasi et ça nga bien. On peut un grand merci de maman Elodie la maintenance moi Sinzambe. Maman Noëlla Manzambe. Maman j'ai tout kinsia la maman Licia Adelaine. En tout cas, vous avez belé, donc on a soutien. À tabande qu'on a roté vous y tout, bâti nga te bastener ngai. Maman Marie à place de ça l'émission. Bâti nga te bastener ngai et bah pasteur nanga oui bah prophète Jérémie Toukala. Merci. Papa Love Luciana. Papa Love Luciana. Monte maman Monique. Merci na yo. Les boss ça ils m'ont les baracho. On va go benga lek no mais mon appel te mais biko benga parce que doit senga que petit zoa makasi. Les événements fait comme qui déjà soutien mon OPC nga déjà. Parce que mon émission le baiser émission nga te les émissions de on a rodé vous y toi c'est émission mais senga moi il n'est parce que biso tout c'est complété en biso moi même je suis à la fois cameraman journaliste et pas ça cameraman au côté ça fait journaliste boy bagaga. Donc un grand merci à Batnis pour soutenir nga vraiment Nazar connaissait bien ma petite sœur Damaris merci na soutien na yo nazo pas vrai soutien na lo ba ah soutien ka te financièrement ba benga psychologiquement ba singa quelque chose qui est moralement ba to molenga il y a déjà soutien. Vous voulez que belle no tanga ba kombe bela na zuba million na zu l'autre côté hein la diva Magali on a grande sœur propre à partir des États-Unis couple F il y a Florence Kisala mon thème ya boss Eloge Lambuka Sivi yaka Sivi Nanatonya wana posa bolingo Bamerike balobinga noto betatu Na planète Vénus Mars EP Jupiter Ousmane Bamba tata bandeko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka te to sengi bato ba s'abonner ya mingi. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel. Tu vis site ya maman na biso Sylvie Lokeba bolingo ya handicapé. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie TV. S'abonner na site ya maman na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner boya ebele. Boya hésiter boya s'abonner bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya mama na biso Lokeba polimo ya handicapé mama Sylvie ndeko balandi mission biso o balanga biso trop la chaîne unique maman Sylvie Mode TV officiel chaîne haute la sonne de Lubu ndenge na ndenge chaîne oyo il y a événement il y a belé chaîne au Bozoraba et Lubu et handicapé Bozoraba Lubu artiste comédien to comédienne nous se passe toujours dans la chaîne maman Sylvie Mode TV officiel. Alors les autres awa quelque part comme d'habitude tu vois le maman encore auto sana et Lubu à la personne avec handicap vous remonter pour découvrir ça maman nani je pense que d'autres personnes peuvent bailler bien les autres savent des missions encore il y a naï déjà belle survie naï n'engazaka handicapé ne voilà qui me banda ku na quarantaine avenue donc pour découvrir pour mon naï personne qui est trop maman Sylvie mais personne qui est à mon naï total alelo à l'enso et Lubu nini. Je pense peut-être découvrir quand même tu peux symbole de mon surtout où il y a autant d'émissions puis on s'abonner massivement puis on a émission jusqu'à la fin et tu as tout ça émission pas mater gratuité bonne émission jusqu'à la fin pour quelque chose peut compte peut te profiter moi salaire payer quand bisoti et puis symbole na yemoko la kunima de ma Sylvie place azali mbote mingi la grâce divine TV p na peut Damaris puis c'est mbote place azali je pense bien ensemble avec Bedon Kwalama BK triple option to comme pas maman na biso
Maman bébé, vous découvrez ma bébé. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. Tu vis. Site ya Maman Nabiso, Sylvie Lokeba. Bolingo ya Handicapé. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya, boss abonné. La officiel TV Mode Sylvie TV. Bos abonné na site ya Maman Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner, boya ebele. Boya hésiter te, boya bos abonné. Bos abonné, bokozwa makambo ya kitoko. Bos abonné. Là, j'ai pas maman bébé. Tout le monde y a ça, maman Marie, baza déjà awa. Pas na bon maman lelo olamba la batuni batapote ba mona olamba ni lelo. Lelo la olamba fumbwa. Maman fumbwa. Ah, fumbwa ma forme ka fumbwa naturel to fumbwa ndenge la mama kaka. Fumbwa ndenge to lamba kaka tala kabiso na ya solo pentake oyaki omeli makuti pe oyoki bien. Ah bon. Ba bika fumbwa pe ke senya fumbwa ba Congo ezali, fumbwa ba Yombe ezali, fumbwa ba nani ezali. Donc le boko na c'est le boko c'est différent. Iboko eza différent. Il faut expliquer bato on a moyen forme ndenge nini. Yanga na chaka mafuta mbila, na cheba matungulu batomati, na chena nufumbwa na moto ezotoka fo etoka pendake solo eyoka na partout. Bongo ere yako chabiloko kitoko oyo kamwa bambisa mike wana na che. Ale ere na ko bando balula siko fo etoka bien po ere ba biloko nyonso esangani ale nani ezolamba matozo nani tozo balola po ba mwamba nyonso wana epanzana. Po soki to balo ba mwamba nyonso epanzani ale na solo mwamba wana esili na ba mwamba nyonso epanzani ale en tout cas soki ebeli mutu ako sentir que en tout cas nazoli afumba kitoko moye a sentir que na lie mwamba ezati. Vraiment, tu découvrir le fond ma bébé, fum vraiment bébé tu découvrir ngo lelo je pense bien to stable ba fum mona mona yango mais o ya toro yo eza fum encore différente. Différente vraiment, ils comprennent nini? Ekozala na fufu. Na fufu ma talaka ba fufu wana pena balola ka botala teke oboye mena ko balola bino moko boko mona ke erna ko balola atambuma moko kute kozala te. Vraiment. Dali kayabu batumba. Likayabu batumba. Likayabu batumba. Kasi yangoti. Vraiment, sans plus tarder, tout le monde déjà album bébé qui déjà wenze, tout le monde ça wenze, bo de critique bato mingi vraiment handicapé. Je pense la histoire beta qui wana ki mi o ta lubu oyo, ata émission na liboso, histoire beta qui a vie na et puis bo ta différence ninga ça le lubu ninga lamba pesa bana, aza famille. Donc ton côté sur ma sona en pleine émission o to ça le ensemble une triple option accompagné maman Marie, to kende wenze. Sylvie Lokeba. Bolingo ya Handicapé. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya, boss abonné. La officiel TV Mode Sylvie TV. Bos abonné na site ya Maman Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner, boya ebele. Boya hésiter te, boya bos abonné. Bos abonné, bokozwa makambo ya kitoko. Bos abonné, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman Nabiso Lokeba Bolingo ya Handicapé Maman Sylvie Ayeli
ofisi ya bana nzambe. Oh, bosabone, bosabone. Sylvie Mode officiel TV. Siti o eza na makambo ya buzoba te, ezolobela ba personnes vivant avec handicap, ezolobela bandeko oyo baza baze, ezolobela bandeko oyo baza bandundu, bandeko oyo baza bafa de la rue, bashege, bandeko boya ebele, boya tosangisa maboko, boya tosumba. Peut-être ozoyeba te kobanda ndenge nini yaka awa, okoki kosola, okoki kosala ndenge nini. Toza mpe na posa lisungi na bino, union fait la force, belela beta force, bakofongolela yo. Vraiment même na matie 77 elobeli biso bongo. Merci beaucoup bandeko, boya kosabone, boya kosala bajami na bino, boya kokomante. Bosabone ezalaka na buzoba te. Bosabone makambo nyonso ya kitoko. Badiversité eza na Sylvie Mode officiel TV. Bosabone, bosabone. Oh, bosabone. YouTube oyo ekoki kobongisela yo nde makambo. Bakonse ya malamu na baemission ya boye oyo mama na biso asalaka na Sylvie Mode officiel TV. Bosabone, bosabone. Oh, bosabone. Bosabone massivement na site ya mama na biso Sylvie Lokeba, Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube officielle TV Mode Sylvie TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officielle TV. Yamonde ezali masolo ya YouTube kati. Merci Seigneur, merci Nzambe. Opambola Fondation Association Sylvie Lokeba, Bolingo ya handicapé. Lukeba Sylvie, Bolingo ya bana Congo. Hermano Diminzele tokoyemba kati na nkolo. Yangoyo Fondation Association Sylvie Lokeba, Bolingo ya handicapé. Yangoyo Association Fondation Lokeba, Bolingo ya handicapé, Bolingo ya bana Congo, Bolingo ya bonfele, Bolingo ya baveve. Fondation ya mama na biso Sylvie Lokeba, oyo azali na miso ya malamu amona makambo oyo mama Sylvie ya kosala. Oyo azali na maboko pusa na pembeni ya mama o contribuer. Fondation oyo, Fondation Association ya Sylvie Lokeba, Bolingo ya handicapé. Oh, Fondation oyo ezande ya malamu. Fondation oyo, Association oyo ya mama Sylvie Lokeba, Bolingo ya bana Congo, Bolingo ya baveve, Bolingo ya banfele. Fondation oyo, Association Sylvie Lokeba
ezali te kaka mpona bilei ezali na makambo ebele ngai mwana mwasi nakola na balabala ndeko toti bongo wenze no loin ya Pongabi toti wenze mama bébé ati osomba fumbwa na ye makayeba pembe mwasi emu fwa pembe wana bien osali no fumbwa ndenge bino boyebeli te ndenge oyo ayebeli ndenge alambelaka parce que fumbwa eza moko me baloboko ekeseni donc ye osala loboko oyo ayambelaka mingi babonaki aza mokuse yebi kolamba te aza boya kokoka te mais bomona événement nini ekose passe minute awa bomona ndenge nini ye moko akobeta boko na dada je pense bomona yango ndenge ese passe bocritiquer te botande kaka nde boapprécier ndenge makambo esama awa bocritiquer kaka trop bolobaka trop ke bango bazalaka bato bahandicapé bango bazalaka bahandicapé non parce que mingi banéglige bango biso tozo bango en valeur en considération maman Sylvie bango en considération yango bongo valorisaka bahandicapé à chaque moment ala sabino le monde entier ke handicapé aza capable osala nyonso bango bomone awa mingi misusu baminimize misusu bakoloba ye mokusa bango ya osala ndenge nini akolamba ndenge nini mais bomona ndenge moko azosala makambo nyonso tu awa ndenge auti wenza tamboli ye moko donc sans complexe sans problème sans soki nini yango wana aza yango te yekutaka kipete amafu tiens à ça bien on est justement remarqué dès c'est passé maman Sylvie le boulot qui au sengaki vraiment de yango toluki luki yango depuis lundi tous yango le mokolo ya vendredi donc yango to maman bébé ça déjà awa c'est des makani de la moto déjà ça tout ye moko je pense bien que émission oyo mutu nyonso tout a remona yango a aimé on surtout ko tala yango pe a aimé et to considérer toujours handicapé to sera mi ba soutien na bino talibanda bo soutenir ba handicapé ya sorti nyoso bazali bo sunga bango to salisa bango bandeko na biso ya ka mbongo to zuka $10,000 to $1,000 to pesa musicien me don nzembo abako moi libanga moko be $2,000 ils ont apporté le mon côté mais oui que soko sungi na handicapé peut-être que le ko pesi wana nzambo ko pambola yo au moins miracle pe liboto so problème to ça moi action de charité wana les amants malins vraiment tout ça partage na c'est ba tout surtout ta émission vraiment to négliger yango te to considérer to considérer handicapé partir à lelo ce qui minimiser bango tike loko wana tout le monde jamais ça déjà ouais biloko ne tu peux pas que donc donc ça salité te donc ça salité te bon ma bébé propre tolingaka propre mpenza ndenge nazosala biloko nyonso mpe ezala propre mpo motu mpe azolia azala na appétit vraiment tokenda na étape nini déjà il faut oprésenter peut-être biloko sombi ya bamo biloko sombi oyo kolamba lelo mafuta mbila yana mafuta mbila ya futa mbila oyo fumbwa unalamba fumbwa oyo mwamba totiaka na fumbwa pilipili foto zalaka pembeni totiaka ngo na kati ya biloko te po musuba mususu baliaka pilipili te yango tozalaka soki totuti totie pembeni oyo akolia pilipili alie oyo akolia pilipili te likambo te totiaka ngo na kati ya biloko te zolande beka oyo pe matungulu po nyonso wana fo ezala mélange po epesa guna biloko nyonso ya fumbwa mungwa pe kozanga te po mungwa yango epesaka gu oyo batomate totie ya mbuma po epesa vitamine oyo batomate eza rôle na kata fumbwa yango pe epesa vitamine original tomate oyo likayabu talaka biso bakongo tolingaka ata fumbu ezali me likayabu batumba ezala pembeni bakongo babengaka ngoni na mboka nani mutsambo ayokwa oyo ai tokotia pe kana kati awa ofufu ya nani osemu bakongo tosala mélange epesa pate ya kitoko po ebima pembe po ero ozoyoka elengi vraiment ezalaka ata mbuma moko ekozala te bon si lango wana ope makala tolambela makala po msukure eza te mais po tozalaka msukure ekei nazala na retard nasombika makala mbala moko un temps mbala moko alors mbala moko to avancer ne lubu na biso ma bébé déjà je pense bien bomoni likabo bini na mboka
muntsambu siyoka wa muntsambu tobenga ngona mnoka mboka muntsambu sikoyo ndenge za wana fona tokisango bien esili Mungu ale totumbi yango na makala ya moto po tozolia ezala na Mungu ate me Mungu ezala na katikati Mungu neti Mungu ate tous les Congo vraiment je pense que on store se retrouver dans Lubu oyo sote le moment bébé bo se retrouver donc c'est-à-dire ba Congo ne baliaka fu moi mafuta mbila ba il vraiment ezaka vraiment penza te fu moi mafuta mbila likayabu wana vraiment pembe longoli yango tumbi yango yokalinga weza te to laisse te ba Congo to landa ensemble na beka Yangoyo Fondation Association Sylvie Lukeba Bolingo Yabendikape Yangoyo Association Fondation étape moko maman bébé c'est moto na ye il a pas super sa moto maman bébé il a pas se repelisa surtout que chance que tutozana ilanga makalezana na kokauka mais soki na mbula passe mais siko tozopelisela yango na sachet siko sachet yango ekokangisa makala po soki epeli soki makala ezwi nde ekangi e soki sachet ezala mai mbele nazonyokama mpona kopelisa moto mais lokola toza na ilanga makala sikoyo ezokanga bien ekokanga bien kaka na sachet oyo ekongalisa makala alors tous maman bébé mingi ba bébé bien pour ba maman bébé te mission liboso c'est qui ne mission liboso abeta du sola vie na e au monde nyonso tous akati wana et puis le long de spécial Lubu maman Sylvia ba to lukaka ne maman bébé maman Sylvia il est fort ya solo anga pe na sepeli mingi penza talaka mama yomoko ndenge yomoko zomona ti fona sepelisa yo penza po esengo mingi oyo ka penza ke mutu azana poto mais azo sepela na ngai en tout cas nazalaka na fier na esengo mingi poto za ebele mais soki mama poni ngai eza penza esengo mingi. Oui, maman Sylvie c'est un fort maman Lisa de Aline c'est maman Anne-Marie Mbanza bientôt déjà Kinshasa tozelo maman to maman ba ko fongwama maman biso maman Emilia mbota beloni yangwana apesio bien sur toute bozali je pense bien uti musika wati koto musala na uti kuna na ye yokanda kotoni na vandi na nini na badiadingi na Ngalema na komini na Ngalema badiadingi na uti musika na badiadingi ndeti kote ya Matadi Kibala kote ya Ipen nde na yeko komati posoki mama ye bakanga tembele na kokoma isika oyo te naza na fermi na esengo mingi meme kuna na ndako batuninga mama bebe oke wapenga alobi botika donc ba evre zali kuna na poto mama bazomona ngai kuna na kei babengi singa na ke kuna meme bana bazana esengo mingi po bamona penza ke ndenge na yeboyi na kasavu na luozi bosela musani kuna tokenda pona kotonga koyekola kotonga totongaka bamayaka po ba mama oyo bazwa biso totongaka bamayaka totongaka kuna teka ngompe oteka to ndenge nika nimo bosela totongi totekaka ngo bato basepelaka nango mingi moi quelque chose na fin du mois en tout cas tala souci na biso wana penza en tout cas batikaka biso boyete bafutaka biso bandambo wana alors maman outi na badiading vraiment tobi kaya musika vraiment au santé makala to comprendre makala to comprendre ngo outi badiading vraiment musika aye kotoyo puis abaki le fasaka émission Lubu bayambie bon pa maman Marie ayambie ndia sa Lubu pa na awa vraiment to sepeli to continue Lubu na biso ensemble vraiment na triple option. Oui, très cher internet mbote ils a bino même des serviteurs belon kola ma triple option. Je pense que na semi ko lebe bando mona ngasote na ba écran et bando mona pe strict na bisote non retrait qui no bande comme ça na bango contenu ya événement malheureux comme elenga na vie et na kumsika nzambe parce que il est le maître de tout et me sali que na lo bana bino susu abenga souffle de vie au félé parce que comme on a qui doit jeune kozix c'est problème swanda kuninga zikenga na eza ba kamo komela batora mais comme elenga yi non, un grand merci na ba on soutenir parce que quand moi j'appelle soutien natalaka financièrement
natala même appel bino ezalaka ah moi na biso zala makasi ya makambo sur le plan psychologique ba soutenir nga na pe bino merci vous belé vraiment vous belé merci na maman Sylvie Luke ba bolingo handicapé maman merci parce que tikenga moi anoté parce que dans le bango frère nga soutien dans le ba ah ya soutien ka ke o mutapese ki belon mbongo to ni non nga ba soutien ki mutu o ba no concernant zo benga nga belon zala makasi vous déjà soutien maman nga Sylvie Luke ba merci beaucoup maman na soutien maman c'est Maman Ndibu aimé la cadette. Maman n'a pas merci. Wana za maman, c'est ma maman propre, maman biologique nangai. Et botike nga te tout les lotis parce que c'est normal je suis votre fils. Merci de maman nga Emile à partir à Canada mon thème ya papa John couple J. Merci maman parce que botike nga te nga vraiment makasi et ça nga bien. On peut un grand merci de maman Elodie la maintenance moi Sinzambe. Maman Noëlla Manzambe. Maman j'ai tout kinsia la maman Licia de la Une. En tout cas, vous avez belé, donc on a soutien. À tabande qu'on a rodé vous y tout, bah tiens ngate bastener ngai. Maman Marie à place de ça l'émission. Bah tiens ngate bastener ngai. Et bah pasteur n'a pas prophète Jérémie Toukala. Merci. Papa Love Luciana. Monte maman Monique. Merci na yo. Les boss ça ils m'ont les baracho. On va go benga lek nous mais mon appel te mais abi ko benga parce que doit senga que petit zoa makasi. Les événements fait comme qui des soutien mon OPC nga déjà parce que mon émission le baiser émission ngate les émissions de on a rodé vous y toi ces émissions mais c'est moi une minute parce que biso tout c'est complété en biso moi même je suis à la fois caméraman journaliste et pas ça caméraman de côté ça fait journaliste oui bagaga donc un grand merci à Batnis pour soutenir vraiment Nazaré connaissait bien ma petite sœur Damaris merci na soutien na yo nazo ba vrai soutien na lo ba ah soutien ka financièrement ba ba benga psychologiquement ba singa quelque chose qui est moralement ba to molenga ya déjà soutien vous voulez que belle no tanga ba kombe bela na zuba million na zu le côté hein la diva Magali wana grande sœur propre à partir des États-Unis couple F il y a Florence Kisala mon thème ya boss Eloge Lamboka à partir des États-Unis de Mambote papi ML chancelier de on nga ya ki wa azuma problème azongaki donc quand on lo ba soutien na kutana ki to sola ki absent ki benon zala makasi événement mobali tant que kufite espoir ezana donc espoir ezali parce que je suis en vie en tout cas nga ba ba tomoli nga su makasi ba bule peut-être que beka ko ya beka ko ite beka daka o azali bo zixinga 4 caméras ba caméra sur ma chère bo zixinga machine ba DSLR bo zixinga ndako mobimba mais bo zixite o eza mutu eza souffle de vie boziki si oza mutu ya te souffle de vie botiki yango de bosala erreur parce que nous on en raka dans matin nous on ko un triple nous on makasi anta o mona bilili yande ko na rodi buzitu donc la même qu'on on les can écran mais son les gars parce que il faut passer merci là on va soutenir qui ba mona que non on est des cœurs avec c'est mon les barrachés partir à Tanzanie motema maman la Rose Ngoma mninga Stéphane ba solution ka ba saba sengai vena zelo oteme na bi que soutien de senga ke belon zala makasi ko tenga de motema po pa na ngata la mbongo te mbongo mona ngoza makasa ngaso lobi na ngai loba ko tenga motema ya loka mutu ya boss Julien Mabanza papa Julien Mabanza papa merci na soutien no pe mona ke boss munene bongo azuita na e vraiment azuita na e ko loba na nga moi lokwa nga ke belon zala makasi mon boss Julien Mabanza papa merci un grand merci na papa Julien Mabanza on terme munene merci na appel na zwaki et ça ninga ma bien donc ma Sylvie Luke ba merci oh msu baza ba maman Lisa de l'année baza ebele maman Anne Marie Banza maman na biki oya kala mingi te soko ye e ko sala biso bien odi ko senga poser mission na ye donc à mon père biologique pas ko ba mes pasteur ale ba dernièrement prophète Jérémie Toukala pasteur baza ebele ba prophète Konde Loba to kende ko tena pas Konde Loba quelque chose pour nangai en tout cas ça ninga bien naza makasi na mwa mobali na mati déjà donc elo agrave ça te ça bino un des serviteurs belon ko la ma triple option beka boyebile pourquoi benga nga beka on est là bon muna moi to bana to kota avec Kanda Morgan la diva to kota avec Kanda Aïcha la diva Champlain la diva to kota avec Kanda parce que il est trop c'est trop Magali la diva moi c'est qui to tel beaucoup comme si Nzamba sale kelamo elle est vraiment fantastique à partir des États-Unis on est vraiment ensemble merci Rodrigue vous êtes de prendre temps pesingai to continuer mission maman na biso bébé maman to moni biloko en tout cas ils en sont et ko sala somo na sa sir que ko sala somo en tout cas bosenga ki contenu demande na bino parce que to luka qui font bosenga ki tout ça pour ça maman bébé ni bosenga biso maman Marie bosenga so maman Marie makasi tout ça maman Marie bosenga be maman bébé boluki maman bébé to ça maman bébé elubu ya ngwana contenu demande na bino parce que biso ki ta partout mon ndeko na rodo kenaki mama kala so ça l'émission na frère là Rodrigue tu même na Congo munaki ba image Rodrigue tu ma frère na so Congo contenu ça musa na biso frère Jérémie deux ans musa temps 5 tokendaka un grand merci to continuer émission na biso na Rodrigue buzi tout pakoba merci place Ozali Enis Baizire ya olwa ko tuminga zati Yango yo
fondation association Sylvie Lukeba bolingo ya handicapé yango yo association fondation Lukeba bolingo ya handicapé bolingo ya bana Congo bolingo ya bonfele bolingo ya baveve fondation ya mama na biso Sylvie Lukeba oyo azali na miso ya malamu amona makambo oyo mama Sylvie ya kosala oyo azali na maboko pusana pembeni ya mama o contribuer fondation oyo fondation association ya Sylvie Lukeba bolingo ya handicapé fondation oyo eza nde ya malamu fondation oyo association oyo ya mama Sylvie Lukeba bolingo ya bana Congo bolingo ya baveve bolingo ya baorfele fondation oyo association Sylvie Lukeba. Tu as avancé toujours une mission sur Elubuya Lelo, Elubuya Fumba Bakongo, dans les Kayabuya, Mungwa Wana, bien Kaba, Nambokanga, Nazam Congo, tu as beau comprendre. Mais bêta le Cabo, on a le Cabo, si on a zawa na tche déjà na mai, nenge zabo ye mai Mungwa déjà aussi là. Ce qui Mungu esilinde na tumbi yango na kolamba ngote na kokalinga ngote kaka ndenge to kotumba ngoka to kolela ngoka ndenge wana na fumba ndenge zalaka ndenge to lela ka ba plan. Donc moi zangier on était eloko sans fou safu ezanga kateme lokola totala katokomi na elanga safu se période na ngote soki période eza apenda mbele tala basafu ata dimbuma mbele sina che a mbele sina tandi yango metala ka tozana elanga période yango déjà si eleki repa ba kongo za ka fumbwa ya mafuta mbila likaya bumwa mungwa mwa safu eza quelque part wana nyonso ozosangisa mélange donc ata na poto penza bakoyoka penza ke wana bazana appétit ah toi avancer un peu simbote mina maman na ngai maman Blandi Machanga na Paris place Azali na pe simbote suma kasa maman Jitu Kintala maman Jitu noza kayo mama eta kayo moi c'est papa André na pe mbote place Azali papa André maman Tété na pe mbote place Azali bien surtout botika biso te bosani biso maman Sylvie ça va toi bosani biso to ndenge nini to tela ka bino mena biso toujours ensemble pas de souci toi avancer to une étape ni déjà awa siko na lingi na pelisi déjà mbabula mususu pona chama ya fufu mais biloko déjà ezotoka fumba déjà ezotoka pona che biloko nyonso fo etoka nde na bandi ko balula siko yo na pelisi déjà makala pona cha nzungu ya nani na sala poto pona lamba fufu. Alors je pense bien à début le bâti qui est au tongaka ba bloc ba saki ba nini wana ça peut ndako poster pe ba bloc wana to zaka na place bo kena na kasafu so ki maya keza nango pe na ko sala na ngai potela ka eloko to yekoli photo ye bango pe ko tonga po photo tiaka mayele pe na mutu eloko yekoli neti mama ndengi ya lakisa ki biso to yekoli to yebi ale bongo exemplaire ezanga ata na ndako photo tiaka pe ba exemplaire wana na ndako vraiment est-ce que maman bébé pa azana bana nazana bana bako ndima te mais en tout cas bandima ke nazana bana nazana bana mibale mibali baza penza bana si bakoli but oui franchement sobi ko za bana si so doit ba douti baza na douti te wana za nani nzambe mokano ya nzambe basala na douti te pe atandele bakomona bango jouer monsieur to ke pas maman bébé tina ndaku na ye bomo abana po bondima bomo abana ye vraiment alors maman baza ndaku na ye to ndenge nini en tout cas nazala ndaku te nazala ndaku ya famille mais talaka ba famille yango pe bakoma ke lelo
tongo etani tokozala bien mais lobi koyoka ke mama bébé déjà si bokoli okozwa moyen ozala pe responsable yo moko te oluka taka ndako kofutela me makambo nyonso ezozala ke ezokotela boye ezobima me mpo naza nanu na possibilité te mais soki naza na possibilité wana mpenza ekozala ke bango moko bakozala kaka nani doke bakozala kaka kidiba kaka mama bébé tobanda kobenga na nzoka mama bébé akomi na ndako pona sana eliki na ngana ba respecta ko ta ke ope mukona bango sikana en tout cas ba respectaka ba leki na ngai ba respecta ba yaya ba respecta mais telema ke zanda kwa famille talaka ba famille bana noko bana papa leki doke za talaka ta bolingo ezali me rankine fo ezala kaka bateka lupango basala boy mona siko talaka lupango ebela batu wana bakoteka bokozwa combien siko yango ezozala ke mususu po okanga ozala na ba rankine na kati te mona olukaka moye ozwa ndako ya kofutela. Merci Seigneur, merci Nzambe. Opambola Fondation Association Sylvie Lukeba bolingo ya ba handicapé Lukeba Sylvie bolingo ya bana Congo. Hermano Dimizele tokoyemba kati na nkolo. Yamoyo Fondation Association Sylvie Lukeba bolingo ya handicapé. Yamoyo Association Fondation Lukeba bolingo ya handicapé bolingo ya bana Congo bolingo ya bonfele bolingo ya baveve. Fondation ya mama na biso Sylvie Lukeba oyo azali na miso ya malamu amona makambo oyo mama Sylvie ya kosala. Azali na maboko pusana pembeni ya mama o contribuer. Fondation Association ya Sylvie Lukeba bolingo ya handicapé. Fondation yo ezande ya malamu. Fondation yo association yo ya mama Sylvie Lukeba bolingo ya bana Congo bolingo ya baveve bolingo ya banfele. Fondation oyo association Sylvie Lukeba ezali te kaka mpona bilei ezali na makambo ebele. Ngai mwana mwasi nakola na balabala na ebeloko nakosala te. Nayoki namoni mpe natali association Sylvie Lukeba bolingo ya handicapé na makambo malamu na epai ya mama na biso. Nayokaki nga moko na pusani namoni mpe na ndimi mandeko bazali kolia ya ofele bazali kozwa ba formation. Mama Sylvie Lukeba association na makambo malamu bonzambe ebele. Sylvie Lukeba bolingo ya handicapé. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode Officiel TV. Sylvie Mode Officiel TV. Boya bosa
bosabone na site ya mama na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya kosabone, boya ebele. Bohésite te, boya bosabone. Bosabone, bokozwa makambo ya kitoko. Bosabone, badiversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo, Sylvie Mode officiel TV. Site ya mama na biso Lukeba, polimo ya bendikape. Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya bosabone, bosabone, bosabone. YouTube oyo bozali komona ndeko na nga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo te makambo. Luka esika nini otala baebiso ya malamu. Esika yango nini Sylvie Mode officiel TV ya mama na biso Sylvie Lukeba. Bosabone site ya malamu ezali site ya bana nzambe. Oya bosabone site ya bana nzambe. Oh bosabone, bosabone Sylvie Mode officiel TV. Site oyo eza na makambo ya buzoba te, ezolobela ba personnes vivant avec handicap, ezolobela bandeko oyo baza baze. Vraiment, tu as toujours na kati ya elubu ya mama bébé, elubu ya fumbwa na likayabu, le système ya bakongo ndenge ezala toujours. Bon, mama bébé, à tout d'un niveau ni déjà. Sikonde eza wana lokola esali boye na ingina kitisa biloko ebeli. Boso kitoko Biloko ebeli ntsunga yo moko zoyo kati. D'ailleurs apena na tout d'un tondi kote. Ya solo kotonda nanu te. Na tondi mena libumu nanu liye. Déjà pour sur le côté mingi déjà va na de vimisi libumu déjà. Solo mais oko bakisa kaka. Oko lia oko tonda. Mama Emilie ayaki na kini abisi biso lugeka mutu mama wandika ba lambela ebiloko. Alors que le beau comme Maria ya ngana musaka na nyama zamba mais abaki non. Ce qui peut être meilleur ka awa oyo kama boko ba bufika ba mpambati. Oh azandika pe bi kolamba te. Oh azandika pa za boye. Aza capable boye bona boya bo découvrir bidon ya Kinshasa. Wapo soya mama Anne Marie Mbanza soko pe koya awa. Wapo soza bandika pe benga. Ouvert bandika pe ko santé ba lambaka. Ba repeza be ba recette za ebele kutu basalaka wata idete. Donc maman Anne-Marie pe quoi ozoya pe wa maman bébé maman bébé so ko mo fumba ba Kongo wana olio likaya buza somo maman Anne-Marie Mbanza zoya bwe. Okope ce message ni. Soki ayepeza na ko yebisa yepenza ki aya kokuta penza aya komona ye moko a vivre makambo oyo ezoleka awana na kati ya Kinshasa ke tozo sala ba œuvre. Vraiment fumba pe kilo mabako bako Beka zota image te, zom sota image wana Oka toko lalela, okolia lisusu te. Okolia lisusu kaka osokole otondi ti lobby. Potala ka parti kaka ya apeti nanu so bende ata otondi. Oso yeba teke si otondi ale. Ero go silisa en tout cas lobby ti lobby lelo kolia lisusu te kaka yango ko lalela po tala kaka biloko ngo gu nanu na ngamoko na liete mena za sir na ngake boko sipila. Vraiment. À tout d'ailleurs sera déjà fuma so ekiti mais fufu déjà ngwana je pense hein. Yo na lingi na kitisa biloko si ebeli sikoyo na lingi na kitisa. Ouais bon fumbo maman bezo kita déjà fumbo ngwa je kiti déjà. To tsika kana fufu hein. Fufu na ko tumba likayabu siko photo sili sana na lambi na fufu sima nango na tumbi likayabu ale. To bandi déjà appétit. Na to na système na yebi déjà ke bosa na appétit. Vraiment appétit ça déjà ensemble na mabe déjà awa somo déjà tu as avancé le bout tout comme presque un sou que sera foué lamba mi ke tumba mi déjà to ga mesa biso pour te tolia ensemble.
Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. TV. Site ya Maman Nabiso. Sylvie Lokeba. Bolingo ya Handicapé. Abonnez-vous. Abonnez-vous na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya, boss abonné. Na officiel TV Mode Sylvie TV. Boss abonné na site ya Maman Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya s'abonner, boya ebele. Boya hésiter te, boya boss abonné. Boss abonné, bokozwa makambo ya kitoko. Boss abonné, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, sans polémique. Parti pris makambo moko ya malamu. Na site oyo, Sylvie Mode officiel. Bon, mais à trouver des niveaux déjà. Si on a une salle à poto. Na tia poto soki toki ebeli nde na chema nioko na ko balula po koma pati Yo mono sala mingi masound sala mingi semule na sala semulu po na mona ki na ke wenze masango ngo mwindu ngana lingiteke ekipe pula yango na lobika na somba ka semulu me mingi to sala na masango mais aturo à trouver presque déjà na suka émission tozo lamba fumbwa tozo lamba ça ngapa nza na contribuer pe tozo lamba fumbwa na likayabu na fufu et tolé la système Maman Benenga zo lambelango et ça vraiment bien. Je pense bien message à mutunyo surtout oyo mona émission oyo Maman bébé je pense que bi luka ki émission liboso luka ki ba 5 peu de sungi bosunga ye pe lisunga sengi wana mutamte malam pe ko leka salima acte ezama malam poser moi je peux dire et que ça moi malam vraiment tu peux un message à maman biso maman ko bela na funa maman no bela funa toujours dans l'hôpital je pense bien bientôt la plus faire ma mère ba to ba ki ba ko sunga ye to zaka ba soutien bido pe ndeko na biso wana pas za koto ya Kasavubu ikota matonge na Inzia na presque Kasavubu un peu to te pe ka bino bosunga ndeko na biso wana aza vraiment handicapé le to zepa Maman Marie hier ba handicapé nyo surtout chez ye mo za présidente ba handicapé ya association na ye moi message à muke pe association bolingo moi message à muke et ko zape malamu nzoto mikolo bonjour papa boni santé ke papa na ngai so pa no pe lelo awa na maman bébé aya ko la malika va na musika ko tabonga fula kuna me aya ko la me pa no lelo. Je pense que mabandika pena so ndako no. Si ma bébé paza mwana bolingo aza na kati ya bolingo aza na kati ya association aza maman tozala na vraiment même moral azala bien yaka na ba réunion donc tout ça toujours ensemble biso nyonso aiza ndako bandika nyonso ya bandika nyonso oyo kaka aza na makambo ya pour biso to yambaka to sola mingi sur la mendicité biso tozo lutter sur la mendicité toza ba femme débrouillante donc ba so balingi kovanda te sika moko donc ba lukaka na koluka na ndenge ko kende ko menacer ba tuté mais ko luka na koteka ba femme commerçante bazali misala vumeze ebele vraiment ebele ba maman bazana misala ebele o bayebi mais ba makoki ndeka izozanga mais ba maman bayebi misala ebele ba maman bolingo projet na yo oyo ya ba maman ko sa pour na formation hôtellerie handicapé tout ça déjà wapi bon formation déjà to bandaki na soko sola déjà na ba maman mais au senga monde to za boy neti awa et senga ki ata mutama soka komona na ba kokotela biso badge parce que tala to za ba personne vivant avec handicap peut-être mvula ezoya ndako eza muke mais tango moi badge ezali to za na biso na se ya badge moi créer moi bic moi cahier donc je sais moi batba il biso il faut cahier zalabi kezali moi créer tableau babiloko wana car donc tozo luka mutu oyo ya mawa oyo alingi ko soutenir bolingo ekende liboso soki asungi biso en tout cas to kumisa nzambe makasi et puis to kopambola ye makasi vraiment nzamba opesa vraiment to komi na suka je to sais pas na yo moi ba dédicace ba mère na yo pe na mama Emilia wa ya kipe awa zala ki na yo awa pa no mona lipa na ndako awa
la kainga musaka nanya mazamba moi message. Merci beaucoup. En tout cas, dédicace dans la liboso. Nakobanda mingi vraiment na ndeko na nga mama Sylvie. Vraiment Nzambe apambola kayo na ba mama nyoso baza pene na yo. Dédicace na nga mibale mama na biso tute kozani mama Emilia. Vraiment Nzambe asunga yo na libaya na nga ya kitoko tangu na lataka na nzela na tamboli dona mona ka mama Emilia na mobile na ye de papa John. Vraiment papa John Nzambe apambola bino apesa couple na bino ebele pona bozana makanisi malamu pona biso donc Nzambe apesa bino ebele na yebi question Nzambe apesa bino ebele botika biso te bosa pe ya makasi comme si ne tozana projet awa na 9e mois to banda déjà ba formation nga mona za na restauration donc na opesa bandeko na mayelo nga na zwaki na opesa bango gratuitement mais tozo zanga kaka mwa ba biloko miki donc toujours luka moi mutoya mon moyen financier bambo moi mike neti ba créer ba carnet wana il faut ba maman bazana ba carnet parce que tant na ola kisa bango il faut ba komaka pe roke na ndaku abosani mo eloko moko à se référer na carnet na e vraiment ba maman na nga nyonso ba bazana Canada na États-Unis na France en tout cas bo mona maman Sylvie toujours en tout cas bo sunga kae aza maman oyo akanga motema te pona biso nyonso obino bo pesa kae ekomaka pe pa na biso donc bo soutenir maman Sylvie les seuls handicapés oyo azana bolingo ya baninga na abima libanda pona kobunda pona biso vraiment botia loboko en tout cas akende liboso pona makamna biso pe atambola tala to ana association munene mais bato kosunga bazate ba mama balingi ba misala mais bato kosunga biso bazate na za si boyoki mbela ya mama bébé donc mama bébé vraiment azana lopango ya famille azaka vraiment trop menacé mais so bosungi epé en tout cas Nzambe akotika binote vraiment na kopesa numéro na nga ya téléphone numéro na nga ya téléphone eza 081 42 51 640 plus 243 81 42 640. En tout cas, merci beaucoup, merci vraiment. Oui, merci. Tu commis vraiment presque un souka faisait déjà awa na moto déjà au moins déjà les kayab tu ko tumba les kayab ya hein kitangi au moins tangi déjà ba to tumango déjà to liango na fumbwa modenge za la kia guyo sakanate danger siti ya mama na biso Sylvie Lokeba bolingo ya bandikape abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV Sylvie Mode officiel TV boya bosabone na officiel TV Mode Sylvie TV bosabone na site ya mama na biso Sylvie Mode TV officiel boya kosabone boya ebele bohésite te boya bosabone bokozwa makambo ya kitoko bosabone badiversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV site ya mama na biso Lokeba bolingo ya bandikape mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone YouTube oyo bozali komona ndeko na nga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo mpe makambo luka esika nini yotala baemiso ya malamu esika yango nini Sylvie Mode officiel TV ya mama na biso Sylvie Lokeba bosabone site ya malamu ezali site ya bana Nzambe oya bosabone
eza na makambo ya buzoba te ezolobela ba personnes vivant avec handicap ezolobela bandeko oyo baza bave ezolobela bandeko oyo baza bandundu bandeko oyo baza bafan de la rue bashege bandeko boya ebele boya tosangisa maboko boya tosumba peut-être ozoyeba te okobanda ndenge nini yaka awa okoki kosola okoki kosala ndenge nini toza mpe na posa lisungi na bino union fait la force belela beta porte bakofongolela yo vraiment même na matie 77 elobeli biso bongo merci beaucoup bandeko boya kosabone boya kosala bajami na bino boya kokomante bosabone ezalaka na buzoba te bosabone makambo nyonso ya kitoko badiversité eza na Sylvie Mode officiel TV bosabone 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 youtube oyo ekoki kobongisela yo nde makambo bakose ya malamu na baemisio ya boye oyo mama na biso asalaka na Sylvie Mode officiel TV bosabone 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 massivement na site ya mama na biso Sylvie Lukeba bolingo ya yango yo fondation association Sylvie Lukeba bolingo ya bendikape yango yo association fondation Lukeba bolingo ya bendikape bolingo ya bana Kongo bolingo ya bonfele bolingo ya baveve fondation ya mama na biso Sylvie Lukeba oyo azali na miso ya malamu amona makambo oyo mama Sylvie ya kosala oyo azali na maboko pusana pembeni ya mama o contribuer fondation oyo. Alors, tu as une sous-émission déjà, tu as un bébé, tu as mis bongo fumbwa, na les caïbes tout le monde ango, la mi kitu comme casse mais j'ai apprécié et je vis que je suis convaincu que les handicapés ont surtout baza capable ya kolamba, ya kosala musala ndako, kosala ménage, ya kosala vaisselle. Tout je vous dis bah ça capable de kosala yango le moto ko empêcher bango juste pour ça manque la chance na mabote na biso de ba 80 ba 20 vandi pour handicapé chance maman beto ko bidanya suka message aso eko za nini en tout cas na sengi merci mingi amoni na makambo nyonso eleki bien asengi merci mingi mais ba mama nyonso baza même ba kombo na kangi yango teme déjà na mama Sylvie bango nyonso en tout cas bobo sana ngai te pona za na esengo mingi bolongo linga souci na kati ya motema penza ata famille bazo négliger biso ata famille tozo solo la penza bien te pona ndako ya famille nazali metelema ke to solo li penza na ba mama Sylvie pesinga esengo makasi pardon bobo sana ngai te. Vraiment, ni ko la sait pas maman Sylvie comme message na art ou a posé que le osala elubu. Pona elubu penza sina nani na sepeli en tout cas na lambaka mais siko telema ke na bimi penza na télévision na yeba déjà que na lambaka donc naza na tina ko lamba na ngai ebimi penza na mutu nyonso azomona penza naza na esengo mingi po na kala to banda ko kanisa to ko lamba te to ko sala msala temeto nzoka to komi penza ba donc ba maîtresse penza pona ko lamba penza na bangela nguti
Vraiment, merci na mutunyo surtout oyo asali ke émission kalelo na moko mama Sylvie na mutunyo surtout pour cette émission bis ya ma bébé avec mama Sylvie pour soutenir pour te asibe na biso et que liboso ba prochain numéro. OK. Déjà, non mais quoi? Bon appétit, papa. Parce que papa mal, ba kota ba ya to lié, ba meke lu na biso te ba jalu boni bébé. Mama bébé. Maman bébé. Maman bébé. Ye musambu yango wana. Musambu ya musambu ya sira ba. Atani safu zake bébé musambu. Ya yuza ya côté mais ya fonda na ba nani wodi. Comme ça t'es. Dana la pena. Bata meme. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman Nabiso Sylvie Lokeba Bolingo ya Handicapé. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. S'abonner la officielle TV Mode Sylvie TV. S'abonner na site ya Maman Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner, boya ebele. Boya hésiter te, boya s'abonner. Bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner ba diversité nyonso ezali makambo kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman Nabiso Lokeba Bolingo ya Handicapé